Voilà, mes amis de WhatsApp. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo toza le 10 février 2025. De Tolobaka 2025. Na ye lisusu na journal lelo kota lisabino naza na 3 biloko oyo na kolobela likambo ya basango o ba zokoloba na likambo ya Madame Sumina nde bakutanaki na Kagame. Après na kokota lisusu 3e point nango eza likambo ya Fachi ndenge batu bazokoloba ke wazalendo na ba FARDC na biso baza na nzala baza na biloko te. Na kochela bino émission yango bokomona bokolanda ba témoin o baza place wana oyo ba confirmer que il y a de nourriture et il y a tout oyo Fachi asali nyonso poke ba soda nae na ba wazalendo bango wana nyonso tu bazala bien. Tozo kende molo soki na cheli bino video nga moko pe na ko expliquer na kotalisa bino na kotia pe mwa ba commentaire na ngai ekozala malamu na yoka bino pe na se ya ba émission kotiaka mwa commentaire kopesaka ba idée eleki nyonso parce que tant tozo pesa na ba idée nde sika force ya mboka eza koya yango mbala sima na lobaki ke je suis gomancienne toyeba ko soutenir Fachi tozo non babiloko na biso soto to salaka to tiango non na se ndenge to fingaka ndenge to lobaka ndenge to kritikaka na moma oyo ezake mama na biso nde mutu aza maladi to tia biloko nyonso tu na se to bosa na makambo nyonso tu oyo to salaka to tiango na se na pesi merci vraiment makasi na bato nyonso baza mobiliser na ba marche nyonso tu oyo ezo salama na yoki pe lisusu na Irlande pe bazo sala ya bango marche na Milan pe bazo sala ya bango marche na nini na Canada lisusu na yoki babi pe ya bango pe marche eza ba mikolo eza koya. En tout cas longoni na bino to continuer toujours boye parce que soki mama na biso akwei donc biso toza ya kokweya mama na biso ezali Congo tango mama za ko senye donc bana il faut bazala wana pembeni pona ko soutenir mboka na biso Congo parti na biso moko tendenge na lobaka yango muto aya ayiba mabele na biso te eza mabele na biso Congo eza ko appartient na ba congolais eza ko appartient na ba rwandais te eza ko appartient na ba français te na ba belge te na ba anglais te na ba américain te na ba sud-africain te. Le Congo appartient aux congolais oyo mutolo na ye ekweya na mboka oyo mutolo na ye ekweya na mabele. Nasi biso stoyebi naza na posa ko utiliser ba mo mususu te mitolo na biso na biloko mususu pe ekweya na mboka wana. Donc c'est-à-dire mabele na biso za mabele na biso muta ko yate ayiba biso mabele na biso to landana nu émission oyo tomoni ke Kagame na Sumina bake bapesa apesi Sumina mbote to landa biso nyonso tu. Akozongisa ngo lisusu muke to landa biso nyonso bien malamu na bokebi nyonso tokozongisa to bandela lisusu tokeboye to bandi tozo kende tokotala lolenge ezo pesa mela biso botala ebia botala loboko wana egumba maki tozongi awa toye apesi batu nyonso mbote botala Madame Sumina ndenga taliye. Voilà totali loboko a gauche ekotaki na posha ye apesi ye mbote botali Sumina ndenga taliye totali kuna totali ale akei soki pe kovanda toyebi pe. Voilà mes amis de WhatsApp to continuer nasi bomoni bino moko mbote oyo Kagame apesi Madame Sumina loboko na ye ya gauche nasi biso moko tomoni euti na poche ebimi
apesi mbote na Madame Soumina. Madame Soumina, oyo ezali la voix tozo kolobela yo, mungongo na biso, toza kolela. Na moma oyo, oza na moma te, ya kopesa naka bambote na maboko. Moma eza nanu te, po oyebi mongune lo kwa koyela yo te. Ezala ba micro, tambola na micro na yo moko. Biloko neso bisika bozo kende, bozala na biloko na bino moko. Oui, Kagame Zanzambe te, mais aza ko résister peto ko wumela na babiloko ne ya mike mike oya chena se. Soko betaki ye kara, oningisi kaka mutu, elinga kosala nini? Aye na loboko amoni fomo boko pesa ye mbote na loboko, po moma o eza moma ya kosimba na nzoto te. Eza moma ya kopesa na maboko te. Foko zalaka na présence d'esprit. Foko sala makambo ya moko lokola Sarkozy ya moko bolandaka pe ba président ya bamboka mususu makamsu basalaka. Ayebi ki aza monguna nanga akoya te atanda loboko bongo Sarkozy boya kopesa mutu mbote nasi bino so bomona pe bolanda yango. Mais siko soki opesa ki ete elinga ko changer nino bongo supposons sikoyo ndenga yaki wana abandi apesi yo boye atikeli yo quelque chose na maboko. Ezaka ka inikimaka ka poison ya yo moko. Barwande baza batute. Tangu mutu azako bomela yo. Azako sopa makile ya baninga na yo basi. Ya baleki na yo ya basi. Bandekono ya mibali na biso. Ya bana na biso, ya banoko na biso. Muto yo koko pesa confiance. To pesa ye mbote. Kagame azana una makila na kata maboko na ye. Kagame azana una makila na kata mutema na ye. Azana una makila nzoto mobima ya Kagame. Makila ya ba Kongolezo ganga likolo na ye. Likolo ya biloko na biso moko. Bisika nyoso kokende. Conseil gratuit o na kopesa yo. Tanke mama. Tanke muninga na ngai mwasi. Tanke muninga na ngai ya musala. Kozala pressé. Ya opesa kambote te. Fozala na présence d'esprit. Parfois biloko mususu olakisi mutuke na geste kaka toto bengaka na ba acte mutu atali pe boya lobi baboya ki kopesa ngambote banglais balobaka ngo body language donc comportement ya nzoto na yo na boyi kopesa vraiment mboto sentir aza pe nesika moko ko yo te po yende mutu azoya koyiba biloko na biso na mboka na biso pour akende ko vraiment toke na deuxième émission na deuxième point on epsaki bino ya basango toyoka esika sango alobi lisusu. Merci. Vous demandez d'aller plus que des simples condamnations. De quoi qu'est-ce qui vous attendez vous entendez parler? Nous avons plutôt l'impression de ce côté-ci que la communauté internationale tient double langage et la communauté internationale a le moyen de faire avancer la cause de la paix dans cette sous-région, mais elle ne fait pas assez. Concrètement, vous voudriez quoi de la communauté internationale? Des sanctions? Non, nous on n'est pas pour des solutions sanctions. Nous sommes plutôt pour des solutions dialogue pour qu'ensemble on puisse tomber d'accord sur la voie à suivre. Avec la communauté internationale, c'est aussi question d'intérêt. Et s'il s'agit de l'exploitation de ressources minières du Congo, mais qu'on se retrouve ensemble et qu'on voit comment exploiter ces richesses pour que ça puisse profiter à celui qui investit, mais que ça profite aussi au peuple congolais. C'est ça qu'on appelle gagnant-gagnant. Nope. Eloko nga na lingi na lobela likambo ya dialogue oyo. Cardinal biso toza prêté na likambo ya dialogue. Ke ndenge olobi wana ke biso to profiter bango pe ba profiter te. To boyango. Soki peza profit na bino, Église catholique n'est pas beau ça la biloko wana biso tant que le peuple congolais to boyi yango
mabele na bango biso tokotaka na Rwanda te po tokende koyiba biloko na bango to kozwa makambu na bango. Ye Kagame nde mutu azokoya kozwa biloko na biso. Pourquoi biso tokolinga tosala dialogue na ye? Toza na posa ya kosala dialogue na ye te, toza na posa ya kolanda makambu na ye te. Mabele ya ba Congolais ezoko appartient na ba Congolais. Ezate ke tokende kosala dialogue poto landa ye, poto yoka, to poto bondela, to poto sala nini te. Peuple congolais aboyi dialogue. To lingi yango te, to kokena okomi ya zotangisa makila ya bandeko na biso, biso pe toko memaye kaka na makila o ya zolinga kende na yango wana. Toza na posa dialogue te. E mabele na biso bino boko pesa ngo parole te ke bo pesa ngo lokola pouvoir ke soki bango ba profiter biso pe to bénéficier. Non 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 non. Eza mabele na biso yende fabima. Kagame ifo akende na makambu na ye na biloko na ye. Soka zoe ba ko respecter mabele ya batu te. Pourquoi biso to kende ko respecter to linga to sala dialogue na ye. Place wani ko simba te. Union européenne aussi toyebi déjà que bango nyonso tu bazo soutenir Kagame. Bobo sanate na mikolo eutaki koleka. Alobaki tous les réfugiés oyo baza koya arobando futela bango mbongo bakende kovanda na Kagame. Kagame andimaki yango. Donc ata bango baza 2 mesures et engagé biso na eloko moko te. Biso eloko tozo bunde deza mabele na biso, batu bayi na biso, balinga biso, baboya biso, biso tozo bunde lande mabele na biso. Tozo lande lande biloko oyo nkolo atie na kata mabele na biso. Alors bango nde faut ba respecter biso na mabele na biso enoke biso tokende ko bondela ka bango. Ba telefono bango bazo salela. Ezo ute pa na biso. Biloko ebele bango bazo salela na mokili ba courant ba nini ezo uta wapi. Siko pourquoi tokende sala dialogue na bango, pourquoi tokende kozela bango, bango nde ba silisa bitumbo to ba lobeloko moko. Toza likambo wana te, toza na posa koyoka bango te, toza pe na posa ya ko similer et pas na bango te parce que mboka na biso ezali RDC Congo. Donc toko bangelo côté toko continuer toujours na kokende. Nazo kenda bino siko na 3e point lisusu oyo batum susu baza kolobake nani ba wazalendo na ba FARDC bazo souffrir. Là ce sont des Rwandais nde bazo sala plébiscite ya mabe et pas ya bandeko na biso. Alors nazo tshela bino tata na biso moko oyo azo koloba que mon président Fachi atie biloko en jeu na tout bazange lo côté biloko no surtout eza place wana ye pas lui lisusu abakisi nazo tshela bino biso no susu to landa po totika ba bla 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 to soutenir nde na lobaki na ebandelike mama aza maladi mama na biso aza kosenye biso bana tokosala nini mama na biso zali Congo mabele na biso bakoko o batikela biso eza ya ba Rwandais te to landa voilà Tolanda biso nyonso. 100 km d'ici. Et le chef de l'État a mis tous les moyens. Voilà. La nourriture, les rations alimentaires, paiement à petit et tous les soldes. Logistique, équipement. N'a mis personnellement, pardon, du chef de l'État, j'ai donné tous les moyens aux différents services. Dans les parties à moyens, notamment, mon a Fokama et Kiko, très mobile sur le terrain. Et donc, Moussibange, n'a pas petit et tout bengi, on a ta vice-gouverneur Haïko Apa, Haïko mobilisation. Chibo, tu as pris quoi là? Ennemi à l'Inde, c'est ma ouais, même professeur pour lui, c'est quoi Burundi? Est-ce que Burundi a pas? Donc, Bandoukou Moussfati, n'avez pas qu'à boutique baroti, et mine de reprendre les chics, n'a fourni chaque échou, n'a reprendre, on va comprendre. Donc, les enseignants, la société civile, l'association des femmes, des jeunes, des droits de l'homme, Gizimou quoi pas, soyez rassurés que Batu Barodi comme ça, non, la réunion va pas moi les mots. Ba banquier comme on a funga ma banque va servir, il est de servir comme à ennemi, va dire ma blague. Barodi et Mukazi, là les coups pas quasi un délai, va commerçant un délai. Force de défense et de sécurité va chercher un dispositif partout. Il y a kuna samana tokana kama ni soda na vene hatu tuna mwacha hapo. Tout dans mon camp là directement, tout dans mon base militaire, mon évacué, système à Dieu à l'ennemi. Et donc,
batu yote munona suspect mu contribuer haiko ndio wakati ya kwanza tukana na UDPS UNC FDC mushi murega no tunakuwa sa mtu mmoja sana na tuna defend cause moja donc ka cause moko tuzobundela haitafika hapa na nguvu za Mungu haitafika hapa sawa. Donc msijiinquiete ba master, hii tragedie natufikia kule kwetu hatutavisahau. Comportement ba petit moyo hivi wako na ingia soda ndio anapasha protéger mtu anaona soda anafurahi, unaona ba Burundi upiko na furahi ndiko protéger na ba petit yetu wengine nao ba mingi biko bien wako walikuwa na njala nini tusa mkubwa wa nchi alituma bitu yote ndio wanafikia. Donc usisema seba gepard bote biko fo ba nani kama ndio wa satan de bote biko hapana, kuko ba fo kuko ba vrai. Hatuwezi katala ile. Huko ndio nakufa banatoka mbali juu ya kuya kufia kwetu. Kuko wa petit ba mingi mais tunaleta maunité yenye kwa mo ba expérimenter. Wa comprendre. Bali tuliba relever bakubwa soda bali ba relever juu balete ba mupya. Mais sachez que dispositif est en place pour mener une investigation. Tukisha jua qui a été responsable, les autorités militaires vont appliquer le code pénal militaire. L'un des meilleurs au monde, va y appliquer, le responsable va traduire en justice. Voilà.